Kachi na mboka na biso RDC koki kobonga te. Ah, komi olakela ngo lisusu mabe olakela ngo kobonga te parce que moto asimbaki Kachi, moto ayebi secret ya Kachi na RDC c'est Dingwe. Mais baki kobonga te parce que bakacher baza lokoso baya mayeli te. Nalobi bien ke namonaki Kofi Olomide. Ok. Et namonaki petit na ngai Waze kwa. Ye pe aparticipaki na malheur na ngai. Pour Nangaï Dingo, on a comme chef d'état-major. Doit le meilleur, a été éliminé. Ok. Pour Mibino, tout comme tout ma casse. Avant de rappeler ma tête, bon, qui rend ma tête, bon, tu as ma tête des zones rouges. Mais dans la zone rouge, dans la zone bleue. Parce que ma tête, baza mingi na ma tête. Il est na bateau. Ils arrivent de gagner. Na fani na bona mo ba bidele mo ba komi ya boye. Batini sona de na comité à WW. To ya kotaleti. La zone ko tindela yete na nili mo président lo boko na pesi ba mo. Pas na pesa il ça na plaisir. Banda Edingwa bunda catch contre Jacqueline. Stade 20 mai. Tilelo oyo kacha son ampleur. Mais Luka ta petit moko génération moyenne na pesa fongo la wana. Non, na pesa fongo la yango na égoïste. Na pesa na Edingo makidiba on na format kacher. Ata mo côté. Namte. Ah, champion. Non, na mita kacher. Aucun club au comme kacher. Oye pa na ngane na lancer yo. Mais on formé te. Nous avons bâti le pouvoir na pas. Mais des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Abonnez-vous. Des Bruno original. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre très haut. Yendemo Kondi Yamoki Mobimba. Merci Nabino Bandeko Bokolandanga partout dans le monde. Merci aussi na fidélité et na confiance au Pesanga. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Kaka na misana kosela bino musala kitoko wapi. Na ko recevoir na mkwayelo champion Dingo na résidence na ye. Après ko kabarimero to kaki akufaki. Et puis lelo tozana eto kosola tout sauf rien. A rebeter la biso carrière naie a rebeter la biso benini comme là qui est. Est-ce que c'était vrai azaki maladie? Est-ce que les camo comme là qui est pour neto bara na kilima ninga na pambate il est toujours sola masolo ya mkwalelo na champion Edingwe mbotena bino partout vous êtes dans le monde. Voilà champion Edingwe azam pandi nangai. Bonjour champion et bienvenue. Bonjour papa. Bonne santé. Santé, je marche moi bien. Comme je tambola, je bien. C'est comme réalité. La sepeli mingi na bateau ba ipola kingai. Ba participer na malheur na ngai. Et puis c'est alors comme vacances. Merci. Ok. Est-ce que au santé n'ingana qui aux qui vont malade? Si n'alagi maladie parce que maladie na bela qui moté mai comment il faut vimba. Stomac pe avec na batache. Na kende ko trouver docteur. Docteur va traiter ngai sikoyo na moni na komi moi bien. Par rapport à Rimer Oyo Bimaki to fandi un bon matin tout Kawaii Sabiso champion Edingwe à Kofi. Est-ce que Namato inayo étant au cas d'une nouvelle wana yo moko personnel mais ça la que ndenge. Ngana zala quitté na kende Brazzaville. Na bandi ko zonga na koma na beach na moni mutu mokalo bina ngai ke jeune garçon mokalo bina ngai oh. Mais balobi yo Kofi na mona encourager. La fin de ce na sa formalité pour nous traverser na yo ka susu musu soyé troisième mai nga bino et comme sérieux ngana ki malade
moto surtout na mokili fo abela mais kobela ya ngai boni ekomeli ngai ntina bacondition oyo alors bato ozolobisa mosala ya kijournaliste eyali bino moko mpo bolingi kozwa makambo na source te bolingi kotya makambo ya lokuta na kati etinga koki kobela mais etravaillaki nga makasi ntango na traverse nakomi na beach namoni bato bayi koyamba nga na beach mais likambo ni mokonzi nini aza koya awa orke mokonzi te me baza kozela nde edingwe la soleil na bango wana franchement champion il faut totambola makolo nga bino naza mpe malade moyen atambola makolo eyali te ozwa ta toluwe ta motuka otambola motuka nga bino nasimisa na ye na ndako na ye omona makambo oyo nakokai komona te nabi sava nga mwana papa Simon Kimbangu kiangani nakoki kobanga liwa te soki papa alobi nakokende me navandi papa mpe ndenge alingaka nga mingi alekisi yango eleki na nkulu eleki mais likambo mabe sikoyo eza te sikoyo nakomi bien yo mo personnellement esalaki ndenge koyoka nouvelle abongo mpona nkombo na yo non esalangi eloko te parce que nasina meseni nango parce que ça c'est 10e fois oui baloba nini edingo akufi chaque année baloba kaka edingo akufi chaque année yango nango drôle te parce que nandimi est-ce que déjà sala constant ya bato bakreaka baévénement wana bao bakrea baévénement na kidingo akufi est-ce que déjà omeka un peu koluka koyeba mpe bato yango basala bino bajournaliste bakoki koyeba yango nayoki lobi na meni bankete babi na ngai ekeyaki radio kapi moto ebwakaki message wana mais naza na sûreté na radio kapi parce que nga mpe fana loba likambo nazwi na source bandeko no kaka journaliste bayaki kosalaka interview lobi awa babini ke problème yango moto aprovoke yango yali radio kapi mais namoni nde nakokosala te navandi kaka wana etushaki bato tellement surtout na natif na yo vraiment place ofanda na matete bato balingaka champion edingo ntango nayaki jour oyo otiaki makolo na Kinshasa mpe kouta Braza namoni vraiment foule ya bato nde bazalaki na nsima nao bazolanda champion edingwe babi oza patriarche ozomérite basalela yo stati ya monene na kati ya commune ya matete okokufa bongo te secret na yo ezalaka nini na bana matete mpo baporte bolingo ya bongo epa na yo secret na ngai eyali nalingi bango mingi meme oyali moto akuluna nakoyamba yo nakoteya yo mpo otika kuluna nalingi bana matete mingi meme baza na likambo ya mabe bayaka kotuna epa na ngai naportaka bango conseil c'est pour cela matete ebougeaki alors nga mona ya kotala babinini ke matete tombe matete mpe ezalaki tombe matete tombe matete Kinshasa mobimbe ndinganaki bakende kobuka monima oyo basala na bosa district wana na commune ya matete monima ya koko matete bakende kobuka yango meme basali monima edingwe namu te mais batia bafoto ya edingwe ya place wana nakalme bango bapana kalme batala ndenge tozomarche na matete mais problème eza te nalingi bino mpe bolingi ngai chapeau edingwe oza natif ya matete est-ce que yo moko au fond de toi ozalaka mpe na souci ke matete commune na yo basala te eloko moko boye référence mpona nkombo na oyo etikala lokola historique ngai nakoki koloba te bana matete nde bato bakodeside bana matete déjà balobaka yango so balobi yango tozeza siko gouvernement ayoka maloba ya bana matete balobi moni biso na matete awa boye
toza même na journaliste te toza même na député te toza même na motu moko te tovandaka ndenge wana kaka mbala oyo tolingi osala nde eloko moko pour ke biso mpe na matete awa tokóma na député mpo matete edi jaune et rouge mais nazolongola yango jaune et rouge nango yango jaune bleu na ndenge nini okolongola jaune rouge ekoma jaune bleu parce que bateti baza mingi na matete ok il faut na nettoyer bango na pesa yango conseil bayeba ndenge tokoki kosala pour ke année oyo tobimisa mpe député na biso na matete pourquoi pas ta ministre tant mosusu mpe ata gouverneur mais mpona kokóma ministre ya lipasi te so ebi toluka gouverneur sava tokoluka pake buka bayali bato kilikili bayali tokobimisa bango na matete Eric Lukasi bayali tokobimisa bango ok na bamoment na oyo ndenge santé ninganaki nouvelle ndenge yaki est-ce que ozwi soutien mpe ya gouvernement namonaki gouverneur aya kotala ngai ayakotala ntina ndako ntina ndako awa première fois alongoli makolo na ye balongoli pa na ye aye ti pa na ngai awa aye kotala ngai le seul moto namonaki ye wana kote ya star ya mboka na biso namonaki Kofi Olomide ayaki tia nayebi bien ke namonaki Kofi Olomide e namonaki peti na ngai waze kwa ye mpe aparticipaki na malheur na ngai Kofi Olomide aparticipe na malheur na ngai na mosika na telefone oyo ayaki kotala oti awa non nayebi kaka ke aparticipaki na malheur na ngai que veut dire atindez-moi quelque chose oui atindez-moi quelque chose pour que nazwa traitement waze kwa patina quelque chose pour nazwa traitement nasepelaki mingi na ndimaki te ke bangai nali kachere il fallait bakachere basunga ngai mais Kofi Olomide na waze kwa bango baporte garant ya kosunga edingwe mpe na nsima nango namonaki Frank Diongo honorable président fédération ya kachi ayaki kotala ngai asepeli mingi osepelaki mingi komona bango bayaki kotala champion edingwe est ce que c'est vrai que katier moko américain atinda bato baya kotala oui iliki atinda bato ezalaki ndenge nini nafandi kaka boye namoni babindele mongo bakomi awa boye bazolevile biso ke touti États-Unis na ordre de mission yango oyo batindi biso na comité ya WW toya kotala etingwa babe bakoyebi kaka bino biso na Afrique toyebi kaka kachere moko eyali ekomona ye edingwe basango yo ntina WW kuna ekoma na États-Unis bapesi ngai mwa diplôme wana nga mpe nalongoli montre na ngai nayaki na loboko na bino kebono mpe ya ilk naza na eloko kotindela ye te me natindeli ye montre eza na loboko na ngai napesi bango bako napesa ilk esalaki nga plaisir mingi est-ce que masoni bosoya na kati champion dingo okende kuna bokutana bakomba bokobunda RDC na États-Unis bosoyele masoni ntango tene na bango non wana le secret ya ngai bosoyele masolo ya secret te wana ya profession te wana ya secret ya ngai oyo nasololaki na bandeko na ngai vi nini omonaka na kati est ce que kati eza lisusu na vie mpo yo moko champion edingwe nayebi te natuna no question wana mpona kati champion edingwe otiki déjà kati par rapport ya ndenge okoli obunda ya susu te mais omoni yango bien ke banda edingwe abunda catch contre Jacqueline stade 20 mai ti lelo oyo catch ya son ampleur te pourquoi moto atombolaki catch c'est dingue comme namoni ke nazoganye supin na ngai malamu te nakata catch naye kosenga nameka kopema
natala oyo nini mosusu nakoki kosala parce que na catch nazomona badirigant bakomi kuna bazodirige catch bien te. Ok. Jusqu'à présent namoni catch eza kosalama kaka en plein air ata sali moko te ezali mpona bakinga basaki na balabala baza kobunda bakombe ya ofele non nakoparticipe na makambo wana te yango navandi nano napemisi nzoto naluka basponsor basala na ngai nasala jubilé pour ke natika officiel. donc ozala mpo osala jubilé mpo tika na okati alors génération ezo na nsima champion edinge lelo soki yo okei sikoyo ndenge oyo bozotika kati mais na congo tozomona lisusu te motu oyo akoremplace kombo na yo akobunda lokola champion edinge apparemment c'est comme si kati mpe elali toloba mais kati nayebisaki bino banda kala ke fungola ya kati eza na maboko ya edingwe. mais luka ta petit moko génération moye na nsima pesa fungola wana non nakopesa fungola yango nala égoïste nakopesa na edingo makidiba oube nakopesa na maboko ya makidiba mwana yo ntotele vipere elida nakopesa obe na ye entre les deux wana nazosala choix napesa na nani okopesa bango par rapport ya bazosala mosala bien ndenge olingaka oui bazobunda bakoma pampamba te nakolinga moto te ke lelo kombe ya likuna ake kobunda non batindelo invitation oke kobunda ojui mpe mbongo na yo ozongi ndako ndeti makili bakati na evolo yango libanda azalaka mingi awa te mais ça va mais bakunda moto na yao mais so opesi ekile omoi teke kati ekende ampleur nango ekende su libanda awa eza esusu te osimba mais nazotala nalobi bien naza na bana mibale makidiba obe vipere nakopesa na nani nakosala choix. pourquoi edingo oporteka ya choix na oyo ya kopesa clé ya kati mpa bana nango tandis ke ya tant de quartier oyo baosala mosala bien baza na mboka na biso nzambe atikaki pouvoir na ye epai ya nani epai ya mwana na ye babram bayalaki bato kilikili bayalaki mais atikelaki kaka mwana na ye jésus christ donc so ngai natikeli mwana bana na ngai bomonango mabe ya wapi bakoloba kaka mpo baza bana na yo yango mais c'est normal natikela bana na ngai mpo lelo nakotikela yo soki omvwami na yango koyeba ngai lisusu te mais bana na ngai bakoyeba ke wi papa na biso aza kuna tika tosunga ye bango bakosunga ngai te. champion edingwe kala mingi te nde bosala jubilé susi nini ozala nango mpona avenir ya kati mboka na biso ekosala nini mpona kati na biso etikala mpe na histoire etikala mpe na kombo susi nini ozalaka nango kati na mboka na biso rdc ekoki kobonga te komi olakela yango lisusu mabe olakela te parce que moto asimbaki kati moto ayebi secret ya kati na rdc sedingwe donc mpo ebonga ifo baluka nanu yo basoli na yo makambo ebongi ebongisi makambo mais bakobonga te parce que bakatiere baza lokoso baya mayeli te même babengi yo te osimisaka oke obunda kati kende obunda kati avec plaisir ozwi mpe mbongo ozoke mpe na ndako na yo mais yo obunda kati ozoganye no rien mais mpo balobaka mpe kati eza sport te ezaka jeu loisir mais ça va so eza sport te ndenge nini batia biso na ministre de sport kasi bakotisa yango kaka na kati ya sport wana eli ndenge bino boyebi wana toloba sujet wana nsima mpo makambo kati ebonga mpo kati ezala na avenir fo baluka vie edi na kati ya congo ngai nayebi sekre ya kati ebele nayebi makambo ebele na kati ya kati awa soki osali boye okobima na trou oyo osali boye okokota na trou oyo mais soki ni bolingo oyeba yango te eza souffrance fo boyeba nani cerveau moteur asimbi kashi edingwe tokanga wana edingwe mpo toyeba tozwa clé wana oyo eyalaka kosalela kati
pour que tout aille bien. Est-ce que secret à catch pour la meilleure pour tout le monde a rappelé bande qu'on a vu sur bazar na États-Unis Amérique bango tout kara taximan technique mais à biso ils ont tellement wana matali kolanjete. Pourquoi ya biso ils ont rendu monsieur bango pe rendu monsieur ata boza na classe maître na ndenge na azo éduquer ba élève professeur à français akota na ndenge na ye oyo kuna pe ya français soki aye na cours akopesa cours na ndenge na ye moto na ndenge na ye apesaka cours. Génération oyo ezali etikali na nsima champion ndenge ndenge olobi okopesa clé à kati ntango monsieur par Makiliba. Aujourd'hui Makiliba formé par champion Dingwe. Denga na bimisa ye kacherte aye kodaki pa mosusu ngari kamona na le égoïste makasi. Pourquoi pas eu nanu na forma kacherte ata moko te namte champion nanu na bimisa kacherte ozelaka nini kasi pokala mingi tosaji bilo ozelaka nini nafana na ngai nazelaka donc okende club okuna okomi kachere oye pa na nga nde na lance yo mais oforme te ono forme te na forma kachere banda na botami na banosala kacha na 70 jusqu'à présent nanu na bimisaka ta kachere moko sa depuis kaka soko ozobunda nabengi yo yaka préparer voyage bagage na yo tozokende voyage nasimisa na mimio na voyage okosala succès na yo ozongi na club na yo tout va changer et il y a des clubs il y a edingwe personnel il y a des clubs ya motu moko te nini epekisaka okasi oforme pourquoi formater pendant génération na nyonso basiki osala na forma na moto te pourquoi kasi non nalingi na ngai te vous êtes égoïste c'est sûr la numéro 1 kende zwa entraînement na place yo olingi ngaso na ye na tali yo ndenge ozobunda ezali bien nabengi yo sikoyo yaka champion mais kaka nde yo moko olobi génération mpe akati ekokufa mpo yo moko champion du Congo oforma te eza na linie moko tolakisa bana boya na nsima ke bolanda boye mponga na tambola boye bakokommettre mpe barebele mpo baza na vrai maître te maître oyo aza na nkombo encadra bango te mais maître oyo alakisaki bango kati bakozonga epai na ye bon maître ngo aza ndenge mona champion dingo aleki yo na nkombo ngai ntango nazwi yo ozokende voyage na ngai nakoyebi soki oketala awa okosala boye okosala boye esili so tokuti kuna keno développement ye eloko na mwana côté classe balekisaka nde bakomaka a bakomaka 1 ntina 10 yo moko kodéveloppe oyeba kokonte 1 ntina 100 mais champion dingo basérie moko bandolo bayo oza na capacité si bamemi na États-Unis okende kobeta na baaméricain et aujourd'hui yo tozosala no jibili ozwi chance wana tokende na États-Unis est-ce que génération ezoya vraiment ata ndenge olobi ke Makiliba okoki kopesa ye chance wana opesa makambo na yo est-ce que tokozwa mpe quartiere moko ya poids quartiere moko oyo akoki kobima mpe libala ndeti ba États-Unis mpuna akei kobunda ayeli biso mpe ata sentir ta mosusu mpe kokozwama po avant ke nga nasala kachi bakachi bayalaki bavienga kimi samuzulu mayavangwa bakufa bakachi bayalaki nga mpe naina oyo ya ndenge na ngai moto na ndenge na ye atambolaka merci beaucoup champion Dingwe tozepa na yo nazomona lopango nayebaki yango banda kala mpo nazali mwana moke mpo na ngai biso ozalaki na face tozala plus de 11 ans namoni ndenge lopango ekomi lopango ezalaki boye te na se je suis sûr ezalaki na babeto ezalaki awa na se lelo tomoni champion Dingwe mpe akomi na bastress yama motema ezodérange ye komona situation ndenge vie ekomi nde lopango ekomi est ce que eza mpe parmi bamakambo oyo osala te affecté santé na yo
santé pas quoi parce que nazo kanisa mingi ne lopango yaki ne lopango baby donc c'est mon truc ça m'a d'estomac il y a cœur et non c'est un gouvernement sur le rôle que là na travailler mingi na katamboka si sur le rôle que là ngai place mon suba ko kopesa ngai donc c'est surtout na président de la République alanda baninga o balikate mais yi pa yi na ndinge na yi alors que le dingbe le moana doit plaster la peine souci ngai merci na msala osali ya kache ozo mériter placement ko ya bien oui champion dingo lo bana otala caméra ko bandeko bazolanda yo bamuna vraiment champion dingo ba condition za nango esengeli te na kombo za nango mais na bi sengeli parce que tala moto ko la ba il atiri ba mindeli ba yi ao ba yi ko filmer na autoriser ba filmer yango la filmer le pango bimba po yali soni la soni makasi yali soni na gouvernement po yoza ba ramona ba il mais il condition via za aux États-Unis na au champion dingo za na Congo tu éviter ce tout banini mona ba kondi na bato bazolanda yo yali soni ya bango po so mo pa yi tu yo ta la vedette ya catch yali dingo ba ko na ndako bazomona ndako edingo mengengo mais ce n'est pas nabino si bolongola ngai bolukila ngai sika ya kitoko bopesa ngai nakende kovanda ntango so nanga nasala 2 ans nakufi nakomi kosala ntango so 4 ans 5 ans po basusi eza mingi te mais lokolo sikoyo basusi eza mingi ça ne va pas pour les dignes. Voilà, je suis sûr que le message est dingue et véhiculé. Et des numéros verts au balancer les bisous bateaux partout dans le monde ba condition ni le pango est dingue zanango. Donc ils sont simplement ba kondi na niveau nyonso botala champion du Congo bomoni délégation botala na États-Unis ko lukaye ba bengi champion d'Afrique. Ça montre que même bateau bazan en Amérique en Europe batala musala salaka. Mais comment on a la condition oyo champion d'Afrique champion na biso du Congo o azo vivre na minute pour on a ba ki kuna voiture bando kota voiture bande koti tina sima na bi le pango très bien na vrai moi na matete natif à matete mais ba condition oyo vraiment ils ont démérité champion du Congo à zala na ba condition ba les ana kana bino ba konti bo sala quelque chose ko sala malamu mingi vraiment pour na champion edingwe champion du to comme na biso ko chité par rapport à traitement kwa lelo bana yo ni okoloba pona ba jeune lelo na matete ko nezala ke si les ongi susu et puis quand matete mais la vie de Kinshasa ba jeune nyonso mais yo kona ko senga na gouvernement to kamata droit de l'homme to boaka yango. Pour le droit de l'homme et la canapé à Kinshasa. Pardon. Na poto ayebi droit de l'homme te. Ndo kuluna ba l'élection na terrain moko ba bomi. Ba bomi ngwe, abu important. Ba bomi. Là bango to parce que to lobby ndenge nyonso ba soko yoka biso te. Sikoyo ko Osakani ba kamati ba bomi o banzi kimi ko to lokona na Brazzaville. Général ndenge nenga salaki soka kangi kuluna abomi. Akangi kuluna abomi ngambe na kostenga na général ta songo so do kangi kuluna wana muto bo parce que to ba sala bilanga kuna mais bazo mona ngaka rien et do continuer kaka kuluna ko partout ba jeune bazo bota maoyo donc to kolo ba une esprit moko boye ce que peut esprit ma BCP esprit ni lo ba ni okolo ba pour la jeunesse oyo et comme vraiment ko bebisa mboka makasi ce que mboka za ko beba il faut ya gouvernement selon la faute au gouvernement, comment? Parce que kaka bango, bazo tinda la petite pour ça comme boulot c'est le côté. Le gouvernement peut tinda bango. Oui, il y a le gouvernement. Alors na ko senga yango siko parce que balingi fa président de la République. Balingi fatité. Balingi était. Bonjour. So balinga ki ba ko vers mesure pour nae. Talo ko ndingi basi. Bazola ta bilamba moko oyo mwasa ko ikola tate kaka bango bata parlement bazokende ville kolinga bana basi ya mike ko bata na tina te
bon loi nini bakobimisa na kati wana bakobimisa lwa moko te alors nakosenga na président fachi aluka moyen annule contrat ya biso na droit de l'homme. Droit de l'homme elongo balongola droit de l'homme. Balongola droit de l'homme. Parce que tokobanga koboma bato noki te droit de l'homme akokanga yo ezala bapays mosusu bakala contrat na droit de l'homme te tolongola yango tomene droit ya biso moko na kati ya mboka président yokanga malamu nali conseiller na yo mais sans bureau nali conseiller ya président sans bureau sans fonction tokamata yango tobwaka pembeni oti motu makasi babeti yo masasi bakuluna bakangi bango babomi bango la namoni kuluna nyonso akobanga peso na meki bazwi ngai bakoboma ngai donc tala lokwana na Brazzaville ndenge président ndenge kuna na Brazzaville kuluna eza te parce que soko meki kuluna bazwi masasi babeti yo omeki kuluna bazwi masasi babeti yo biso mpe tokoma yango soki ndaka ozotonga ndako ndaka moningo moneza kitoko na basi yo koloba ngape na kotonga ndako modele kitoko lokwa modele ya ndeko atongi bien tango biso tomoni ke bango kuna ezo marché bien biso pe tokozali na bango tero na RDC ndenge na oyo sali donc champion dingo ça contre neza bakangi kuluna bakotie na kasho babimisi azongi so sali musala wana asali musala wana la lingi siko kuluna bakangi yo babomi yo bakangi yo babomi yo po eloko tobangaka koboma mpona nini tobangaka droit de l'homme tokase nzela ya droit de l'homme yango mpe esaka ekulu nesila mpo bakobanga balingi siko soki na meki bazwi ngai bakoelimine ngai soki ekomi bakokɔta na avion me ngai nakɔtaka na avion te nakosala kuluna mpo nakende namata na avion nakende kosala bilanga moto ya mabe oza kobatela ye ozomema ye na nzela moko ya kitoko amata na avion akona osala bilanga mais aza na bien ntango akozonga susu kuluna ebandi oyo bakotikala kuluna ebandi mpo na ngai ebingo sana commissaire d'état major droit de l'homme eyala te éliminé babomi bino tokomi motasala motu makasi avant naka pena matete bokiraka na matete botiwa ta boki ebomi epa na bango bomi epa na mpo baninga bamona nini ke sikoyo na meki ekomi sikoyo koboma na banzi koni ekoma tranquille nyonso baza kosalaka mpona kobebisa lokumu ya président ke azosala mosala bien te tozala sure ke président azosala mosala bien aza kobundana to lokola guerre à est eli entre biso ya biso bacongolais tozoprovoke yango mpo tolingi président te meme yeyelo alongwe yo ozwi poste wana baninga mpe bakosala kaka na ye ndenge oloba nini ke bato balingi ngai te moyen na travaille bien ya te président fachi sala mosala ndenge ekoke moto nyonso akoya na poste biso tokobenga ye papa moto nyonso akoya na poste tokobenga ye mama merci beaucoup champion dingo tokomi na biso na suka loba na yo ya suka par rapport ya masolo tosoli na moko ya lelo naza na liloba ya suka te parce que okozongela nga lisusu mpona mokolo ya lelo mpona mokolo ya lelo nakosenga na gouvernement botala vi na ngai ndenge ezomarche boluka place nini bokoki kopesa ngai nakende kovanda pour que pasi ya motema oyo naza nango basusi nazokanisa naza nango lisusu te nasenga na bino yango na parlement pour na motion pour na makambo ya Edingwe. Merci beaucoup Edingwe Motunangenge, champion du Congo, champion d'Afrique, battu bien que champion du monde. Voilà ezalaki ngai mona musana bino azir sifu nazalaki na champion Edingwe moni masolo to solinae vraiment soki na tego elakisaka ke tokomi na suka ya masolo mokwalelo commentaire eza te ya kotiala oti bino bolandi biso en exclusivité
naza pas champion dingwe bomoni ba condition oyo champion dingwe azo vivre na mkwalelo na kumbwaza nango na makambo oyo ezoleka na vie na ye ezobalana te. Donc bakonzi batamitema mawa bato o boye bikato asali sepelisa bino boseka bosunga ye azo esika oyo ezo mériter kombo na ye esiko eza digne pona rana ye pona champion dingwe. Voilà la commune suka soki na sisa na zanga raté kopesa mbote na Sarah Malou Kamba depuis les États-Unis, maman sociale, na Katia Ville, Aïwa Machanton, et pourquoi pas Elvis Tassina, papa ma passa, il y a Claudia Tassina, maître Dickens, Lutadi, Lanzambe Amorote depuis Londres, Bambote Kotozali, Mago Boaki Sangai, mais Ersifo, toujours, comme est allé sur la maître Dickens, Lutadi là, Nicolas Temboulou, il y a Saint-Pis Malonga de Pangola, Merdine Chokele, na kati ya Chypre bambote kotozali ba bon séjour na yo na mboka mpaya nkolo wana alongola ko na kinta comme ça na ozala toujours wana pona ko batela yo merveille maluma batutu bolinga razer sifo naza wana pona bino ngana sugisi awa mes vies ont continué tokutana la prochaine merci bye.